para tambo con ale, ok para tambo. Ok para tambo con ale, ok para tambo con ale dide, anu se kaulo makude. Ok para tambo con ale, ok para tambo. Ok para tambo con ale, ok para tambo con ale dide, anu se kaulo makude. Bambote ebele bisika biso bizibino voilà zabalo la aiba ko batela aiba ko sala ebele na ba vie na bino bonne année vraiment na bino nyoso bosepelaka na sous les baobas. En tout cas 2020 eleki soko zaki na ba projet soko zaki na likambo moko ekokisa makite tika nzambe année oyo nyoso za nango posa okokisama na kombo na Yesu bozana se ya sous les baobas et pas ya mama leki na bino la danoise voilà o ezali sous les baobas TV faut ko baksaka TV na suka pona esala moi différence voilà bozana pas ya mama leki na bino ba yenge na bande konapso bundu ya Congo respect na ba chef coutumier na biso lo sako na bango vraiment ba melansamba na bango ba melalungwila na bango vraiment ndenge ba mesana na se ya sous les baobas tokei boboto bondeko na bandeko na biso ya église ya catholique tobo sanité pe ba oyo ya biso bandeko na biso ya oyo balingaka biso mingi ba yape ko s'associer na biso bandeko na biso ba musulman ba salam bisika bisui bango ba shalom ba re shalom na ba homme de Dieu ba chantre de l'Éternel ba shalom bisika bisubino toute tendance confondue mwana muke mokolo tata koko mutu nyoso tu oza bienvenue na seya sous les baobas. Vraiment bande konangai bo s'abonner, goye babaka bo s'abonner massivement. Na lobi pena massivement na chaîne oyo. Pona nazali na ebele ya koloba. Tozali na ebele ba témoignage bande konanga. To silisi angote mais chaîne na biso oyo nzambe apesa biso pote toya na ndenge ya respect to finga kate to tonga kate to yaka kaka na vérité. Vérité ka yango nde mutu ekobomisa ngai. Vérité kaka yango mutu ekobomisa ngai mena kondima na kufa na vérité. Boko kata nzete ya baoba me misisa nango boko kata te. Bokati nzete yeba ke yo muto kati baoba. Baoba ekwei me okoyoka pasi parce que eza nzete ya pamba te. Tango zoko kata yango yeba ke lobi na yo ekozongela pe yo. Bande konangai chaîne na biso bino so bolingaka o ezalaki na plus de 20 000 abonnés o ezalaki ebele bande o kepeme na 30 000 abonnés chaîne wana eza pour le moment et koufite mais eza na coma etikali na quelques secondes quelques minutes quelques jours ba kata chaîne wana akufa mais nzambe azana na contrôle toyebi nanu te nzambe ye moko mutu azalaka taku toza na coma alobi ko désespéré te tamsu na dernière minute solution nzamba kosunga chaîne wana ezongi mais eza vraiment gravement malade nango ewuti wapi na koyebisa bino bandeko nanga. Alors avant na bino bozana se sous les baobas et pas ya mama leki na bino la danoise. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Voilà, en tout cas c'est mon anniversaire. Merci na ba fan nanga nyonso oyo ba benginga, oyo ba yoki souci ya chaîne, oyo ba tudi ba question. En tout cas merci na bino botika ngaite. Soki pe na zongi lisu liboso na bino bandeko nanga na okosa bino te lelo ezali anniversaire nanga eza na volonté nanga te soki nanga moko na lobaki na kokata ngai sous les baobas na kotikala nanga na live together ekendeke bien bato live together balobi mama komisango love together. Alors tokotala na mikoleko ya tamsu to bana kobenga ngo love together donc bolingo ya ensemble wana boso ezalaki to vendre ensemble alors balobi te mama chango love together tozo kene na ndenge wana. Alors bande konangai ekozala bien original boya ozana souci moko boye ozozwa mobilité en tout cas na 2021 vraiment en tout cas oh nyonso akomisaki na live together na kosala nyonso en tout cas zwa molongani na ye na yebi keza makasi na ngai te e uta ke pa nzambe menga pe fona za na force
na vanda na pesa penza tananga mingi na live together love together keta mususu na sule baoba parce que kimotema mabe na robena ngope kimotema mabe te mais biso na biso ba congolais bande konanga na so ebate to lukaka nini alors bande konanga yito ko solola moi kopati kopwa café et ça la bien bande konanga nde na oloba boye explication mobimba ya vidéo oyo yango en tout cas to melana biso nga na omela moi muscador nanga yo pezwa moi kopati na yo kopwa café pourquoi pas koki pe kozwa moi whisky muke biso awa tozaka ba hypocrite te moi vin blanc vin rouge nyonso tu na mesa tokos na ndenga mukete voilà bande konanga ba oyanga problème ezali wana nazali na ba témoignage doyebi dossier toza nango eza dossier monene oyo nzambe alingi ba vérité ya minene ebima ba vérité oyo tozaki nango na problème ya AXA na mobali na ye Kevin esili te pe kosila te tant que batu baza kobenga baza na ba témoignage boza na témoignage ya bien oza na témoignage ya kitoko ya combat spirituel ya église moko songolo bande konanga benga la danoise même na chaîne na biso ya sika toko continuer yango alors avant de continuer yango ngai na li ko continuer yango kaka soki na moni bo lekisi 1000 abonnés bolinganga mingi botanga nga ba 20000 botanga nga ba 10000 botanga nga ba 5000 pona bo pesa 1000 abonnés ezana miniti muke alors yo mutu aussi osabonaki yo mutu oyebi omoninga partager vidéo na ngai kotika ngote partager ngona batu na o nyonso ya WhatsApp yebisa bango ke bo s'abonner chaîne na biso wana ezana koma pona nini ezana koma bande konanga yi na webisa bino vérité ezana ngo eloko na kobomba te eza YouTube etambola bongo mais lokola biso ba congolais toza mitema mabe parce que toza mitema mabe ngai nazalaki na déjà na sanction parce que nazwaki image ya songolo wana na otanga kombo te parce que na otanga kombo na bango te parce que bango eza normal bakokena bango pe kofunda ngai parce que nazwaki image na bango biso na bango tozobundela eloko moko te donc nazwi image na bango na ye kosala analyse pe ya mabete na sala pe analyse moko ya bien oyo esalaka ke batu kutu ebele bakendaka pe kosabone na chaîne wana na kotanga na chaîne yango lelo te alors na analyse wana batu ya sule baoba babenga mama biso pe tokoma kokende kuna depuis yo pe olobaka na biso okonseillaka biso na mais bango na yebi bazwilaka ngo te bafundi na YouTube ke nazwi image na bango olie bafungola batala la danoise alobeli nini le mususu eza na bénéfice na biso po ezali na bénéfice na bango mais bango kaka ndenge ezalaka kaka motema mabe kaka bake bafundi YouTube akomelaki ngai a lobi na ngai ke apesi ngai sanction donc alongoli vidéo wana apesi sanction ezaka ya makasi et puis sanction ekendike 3 mois okoki kozwa eloko ya mutu teneti image ya mutu moko boye sans osenga ye ou bien soki kaka fundi yo en tout cas chaîne ekangami ngai na yaka pe liboso na mio na bomba te na bike sous les barba eza na danger bafundi ngai mais bo s'abonner na live together parce que soki ekangami to ke na live together na yebisaka bino mais nazaki na ekenge 3 mois yango ezokokisa na awaka le 15 awa ba le 15 janvier il fallait sanction wana elongwa tozo sala be mission awa bande ko ngai na yebaki te pona ndazalaki na kobanga ya kozwa ba émission ya batu mais lokola na yebike tozo bundela biso tozo bundela les sego tozo bundela bango biso de tozo bundela les sego et katanya pourquoi et katanya t'es pas sur canso au kata parti en ouais yeah bande ko biso nyoso tu
tozo bundela pona lesego. Alors bandeko na ngai pe na lobaki lokola mamu international obino soboyebi mamu international ye mutu azalaki kuna na lesego sur place. Bandeko na ko bombela binote. Lelo eza le 1er janvier anniversaire nanga nazala ba preuve nyonso na koya ko laksa bino ba preuve nyonso to. Ngai lesego a contacta ngai avant kutu mamu ba contacter mamu. Mais ngai nazaki na ba raison moko personnel na boyaka ko leksa lesego na chaîne nanga. Nazasi boyo kaka balobi ke lesego azo sega batu baleka na ba chaîne na bango batu bazo boya. Nga nazaki muta liboso na boyaka na salaka moi stop na lobaka eza na makamuni pona ndako mona no clarté. Alors l'air lesego akei ko contacter mamu bandeko na ngai eye ko sala ke bozela mukena kanga téléphone nanga o sinon te banosa ka ba problème. Voilà. Tant que le sego akei ko constater akei ko contacter mamu basali be mission les mêmes jours basala ka l'émission les sego atindelanga lien zali na zanango pona aloba nanga ke ondima kingai te mena zwi mutu oyo asali nanga atindelanga lien ya mamu ngai nazaki abona mamu te en tout cas na yebaka chaîne na yepete en tout cas bolimbisanga na ndenge ya mabete. Mais na te so na bina yeba ki te tamusu c'est trop dur na yeba ka série moko likamoko bima na Afrique du Sud boy eleka na ngope en tout cas na tala kete elo moti l'air na ba tusiko kaka bino ba fan bo bandisiko ko postele nga yango na zala ikutu na pleine émission bo le bina ngala danoisi kata na émission oyo ko sala biso analyse ya ba moni bilamba Kevin bino ba fan botindanga na kena zui image ya mamu. Na tche to sali analyse. Après eleki nango, to ye ko sala deuxième analyse tangu mamu akei ko kutana na basemi bale ya Kevin. Tango sali ngai pe na zui image na ye, ndenge pe Marie-Laure azwaki, ndenge pe batu ya kisasa ba fibu na fibu batu ebele bazwaki image wana, basali liango basali liango ba live ba nini to sapena ba mbote bele pena ba mama ba nani tatapo Marie-Laure mbote bele bate bele to zwaki yango to che image wana to commenter to lobby après ngai na sala ki loko aneti na komi sikoyo kokende kota ba témoignage ya combat to yeba eloko nini eleka kuna nazaki su mingi na makambi ya laisser gote. Bande robilo mo bomoni ndenge lekelaki aw. Na mona kaka après ko sala émission ezalaka kutu mkola mwe mulaiti 7h du temps tango émission sili kaka boye YouTube akomeli ngake Mireille Kalala afundi yo ozwi image na ye lokolo zaki dia na sanction et voilà esila na janvier ozwi image na ye chaîne na yo basosa nini bakokangango bandeko na lala te net donc na lala te na yebite Mireille Kalala nani na yebite na idepete ke ezali mamu na lobi ba na sala kinyoso bafunda ngai su te bafundi nga tiko ba okanga chaîne bandeko na lala na se libumu na se nazo ebisa na lobi nzambe soki ngai musalo na liela kango ba million nazo fana ba 6h du temps ba 7h du temps batukutu bazo benga nga bafuta kayo nini ngai na lobi na sala ka bénévolat pona nzambe na nga ngai na kendaka na chaîne ya batu mususu nazo kelpe ko soutenir na chaka pe ba 10 na ba mabonza na ba 10 te ba offrande na nga na ba chaîne pe mususu ba nazo fina pe mais bazo bakanga nga chaîne oyo ezali nani bandeko na yoka wana nazo ebisa bino vérité na yoka mungongo ya mutu ya nzambe wana eza mungongo ya nzambe elobanga makasi te voix audible elobi nanga mamu international na lobi ngai na mamu tozo bunda likambo moko pona raison ya lesego siko mama kangisa chaîne nanga ke kofunda nga na zwi ba image na ye
mais en tout cas congolais to linganité et ça normalité akore ko benga nga ata mso alingana engalité ifanga ke tela danoise ko zo ba image na ngate na ngena zoate pona nini asali boye contre ngai na zalaki de aya benga kinga parce que batu ya ba consumer ko boye na otanga kombote il fallait ba kutana na ye ba collaborer na ye numéro ane zalaki pa na nga il fallait na pesa ye numéro wana na zalaki na ngona koma ki yango déjà na papier tango ba bengi nga na minute pe numéro na pe na tindela ki ye. Mais maman ça la boye pourquoi nandimi ko tu batwana musu ba funda kingai eza problème te biso na bango tozo bundela likambo morote mais quand même biso to bunda likambo na mam eza lokwa biso to okende to bunda pona mukonzi moko boye likambo moko régime na biso échanger siko bino bat boza na opposition bo bandi suko fundana est-ce que makambo ezala bien en tout cas bandeko nazaki déçu tongo etani to komi ba 10h na biso na bengi ye na pesi mbote na kimia nyoso et puis to sololi ala dano ça va ngape na bima mboni bonaye ko tuna e donc to sololi pendana na tuni Mireille kalala eza kombo na yo alobi eza kombo na ngai nga alobi tanga alobi eza kombo ne bande ko mbala mona bandi ko lela na leli penza lokwa mwana mukina bi osalinga boy ponani Amina selioni nga biponi oni okangisi chaîne nanga. Onga na kangisi chaîne no tenga bisi oyo na zoti nelo notification eza ya chaîne nao nazalaki déjà na infraction nanga. L'école yo ko bax infraction bakangi nga chaîne. YouTube a komike soki yo longoli infraction wana chaîne ekofungwama. Est-ce que moi yo longolango ezate? Alors bio tenga ina zalaka nanga kaka ba chelinga caméra na sali émission allez batu musu mutu basala kango na yebi na makambo YouTube te mbala moko mobali moko azaki na so mobali na ye na so na mobali na beti alobi asole baba na moni yango nga bi alobi ate zala no kimia ko atuka to ko salo mabete ba asali sali ngai bobi ka mpuku ko so kazo swayo abandi ko chocho ba mupepe atuka kitsaki nga motema na ndima ekete ke to ko mati lelo na makambo boy nga pe na fandi na pesi confiance mobali ne pas lobia en tout cas za na kimia to benga kisasa balongolango ba bengi kisasa ngo nani batu bakangisi yango eza kiodo musu muta théâtre wana kiodo soki manager ya kiodo bango bale mutu basali makambwana malobo ebimaki na munoko na ya lobi ke bolanda bien parce que soka chetembe ba voice kobima maloba bimisela nga liboso lobi boy alobi la danoise ngai chaîne na ngai zalaki monétiser te alors tango na bengi bato akishasa kuna kiodo apesi nga manager na e pona asalela ngai monétisation a proposer nga ke batu nyonso oyo bakozwa video ya video na yo ezalaki ba mbongo wana ekendeke pai na yo kolinga te bazwa ba video na yo fele ya ndimi alobi esala ngobongo ngai moko chaîne ngeza na monétiser te alors que ba mbongo wana nyonso o batuna dosala ba émission ekendeke pai ya mamu eza nango pe mabete soka sali bongo eza ba image na ye muta zo ba déplacement azo ki ne pas la lesego eza bisoté mais bango kuna ba kiodo o lietalaka ba bango na Congo so batanga anglais mabe ceux qui va comprendre anglais parce que l'homme soit YouTube et ça rappelle mini pe na anglais akei ko sala ke mutu nyoso oya ko zwa image na ye ba longola ngo na chaîne ba pesa e sanction et c'est différent parce que tozwaka ermo na chaîne ko tsanze ba kofi banze mo musubo bonda na chaka awa tozobina ya banani ba mbongo wane kendeke pa na ngate kendeke pa ba mikola banzembo même banzembo ba yombe na chaka mbongo wana nyoso tu émission wana mbongo na nyoso ekendeke na presse ba yombe alors ngai siko biti na ngeza ba mbongo te parce que ba mbongo ngeza ka mikie bande konanga au moins 5000 batu batalio ba futi yo 5 €, 3 €, dem soupe 2 €, un peu soupe ba futi te. Botu na batu YouTube na sina ebsa bino. Alors yes koyo alobaki asalaki ngo na beach wana. To stopper na na beach wana. Bande ko ngai le koso mbongo tozala ngo ba congolais. Est-ce que so muta suivre bi vidéo na yo? Alobia analyser ngo. C'est pela kutu. Le baki
mutu msvideo na ngai lelo baziongo na Marie-Laure baziongo na la Danoise baziongo na Tatapo baziongo na batu nyonso bazozwa yango donc cela veut dire que musala na nga nazosala ngo bien. Comment sikoyo yo na boule no mona ngo kete il faut ba mbongo sikoyo banda ko ya pa na yo pona ba mbongo ngo eza combien déjà zala ki signe ngo ya mabe na sepela ki na langage wana te tango yo sikoyo ndimi ba sala ngo mais tela sikoyo ndenge pesi batu ba sanction tellement déjà nazaki na sanction et yeko bakisa sanction oyo ke chaîne nanga bakangango alors que le 15 janvier na ndenge zala nanga propre sanction et ndenge zala na chaîne te. Bande ko sala ki ngai pasi eseli nga pasi na lobi na esalango après ko yebisa nga te na kisasa baboyi balobi soki basali yango bakokanga chaîne na ye bakosala 3 mois akobanda kosala ba émission te ce qui est faux et archi faux. To côté na YouTube na tindele ba règlement nyonso tout na tindele ndenge ni okoko salango ndeko mwasi aboyi pona kolakisa ke azalaki déjà na quelque chose sous-entendu na mutu no ya mabe pona sous les baoba mais eza problème ite batu bangai na lobi na gérer situation wana na linengi na ya liboso na bino boye beloko te na gérer yango to kende 4e jour. Nazot sala kaka bo s'abonner na chaîne nanga sika pour na ba raison personnelle pour na boye parce que nazo gérer na nuna ye que as ndima ko zongi ça parce que biso na etozo bundela eloko moko ndeko mwasi alingi kotanga ba loi ya YouTube te yazo yoka batu ayebi ke biso ba congolais to lingana ate. On a tuni kingandi alobi ba kopesa nga suspension na tuni kingandi ba kingandi wana ya zoloba soki ngana ke tuna bango balobi lokuta eza bongote na kina kobomla note na bengi Congo France na ebise benga Congo France yo benga Congo France liboso nanga bango basala ba chaîne minene tuna ye na yebi makamba solo na Congo France te ngana ye ko benga Congo France alobi nanga te mama kozwa kabiloko batu te mais en tout cas na solo na esoka longoli yango chaîne ne ba na bango eloko mote mais ye alingi te mama boy azo pesa raison nga siko bat bandi ko benga nga c'est normal na ko sa sou ba fan te faut na sa bango vérité neni likambo eza ba fan pe na yebisi bino pe bokom ko benga akomi siko ko bangai yo bandi ko panza nga sango nga na panze sango na ko panzo sango pourquoi. Et puis, lelo avant ça l'émission, on a ébissé que lelo sukoyo, na so que de ko expliquer ba fan nanga, pona ni na komi na situation oyo. Bande konanga. Yango na lobiko, toke ba place tozo tia makolo. Na ye pona na déstabiliser musala na ete. Na sali 4 jours na ko souffrir na likamboyo, sans koleka liboso na bino, na ko koleka na chaîne anima kwakala, a opime na nge espace te. Pona nga na exposer bino problème no, mais na koleka pe. Mais na sali yango te ya mwasi na yebisa ki na bi doze yango koloba eloko te merci ya mwasi nzamba pambola yo parce que au sala ki pena nde na yebisa ki ke koloba te ye kutabina ngoza yuma na loba nga bi koloba te mais na moni ke na komi na suka mwana mwasi wana boyi aye ko sala live na ye alobi ke mbongo bachaka su pa laisser gote laisser gwazana danger ni laisser gwazana ngo. Les Ségouazans mwana na yeto za na ba pays développés Afrique du Sud déjà développé ba kocha pe mbongo na koncha mwana les Ségou ba kocha pe mbongo na les Ségouazans na bandeko akomi ko ba mbongo ekoma kokende na konti ya mwana mobali o ayemba kina les Ségou clair ezali soute na makambo mbongo wana ngai na ndenge na nga en tout cas bandeko bolimbisa ngai na ko contribuer na makambo les Ségou te toza pe na ba orphelin na Congo toza pe na bana na biso bazo souffrir na contribuer soute. Parce que to linganité. Comment biso no tozo bunda likambo moko yo kende ko funda chaîne na moninga. Et puis on lingi ko régulariser ngote. Ba la question ba notification ba ndeko nyonso ba preuve na zanango. Boko tanga même ba bino ba YouTubers a minene. Boye bien ngo pe bien. So que infraction ezali o sali moninga o chaîne na yo fundiye okoki kolongola ngo. Mais nga nzamba zotalanga na tikala ko funda chaîne moko te. Et puis na ko sala kango te. Et puis na zoloba na ba YouTubers nyonso. Nga ila Danoise na sali émission. O sepeli nango zwa.
analyser tia na chaîne na yo jamais okomona nga na kufunda yo wana eza parole na nga na kosala ngote mutu mwana oyanga bandi o basala ka chaîne na nga na boya aye kolande ni bakanga ka chaîne na mutu na boya aye kolande ni bafunda ka batu na YouTube na boya yango mais lokola o yo mutu asuka ofundi ngai nazwi image na yo otiki batu mususu oyo bazwaki même image même batu nanga batu batel babi oh mais image afundeli yo epaki ngande ezali okomi kokosa ke YouTube asali yango automatique na lokuta wana yo zanango mwana ya pasteur lokola bozaka ka bino nyoso na ba aksa na bino nyoso bana pasteur bozaka ka lokuta koliaka ba mbongo batu lia mbongo wana lia mbongo alesego kende kokende nango ndenge mani kokende nango mais Nzambe akufuta yo obuki sous le baoba mais yeba ke pasi nango ekozala lelo te okati yango be nazoloba na 2021 pasi oyo yo kati maya miso yo bimisaki nga okolelo kufuta ngo même na nzela YouTube te même na nzela mususu parce que oyebi eloko kati te oyebi eloko salite oyezo ko lamusa bato ezoko fungola batu misu okati yango pona bisengwa mbongo yo kanti soko bazwi image na ngai oyo eleki pa na ngai ou bien eleki na chaîne musu bazwi $2 $3 $5 ba pesi yo alo sombi avion o sombi soki ndaku na Johannesburg o komi soki nani mais je regrette omoni eza pasi na mawa bande konanga c'était ça bo panza vidéo oyo bo s'abonner so bo komi ka 1000 tozongeli be mission na biso et puis naza zo bate balobi mutazo ka mayele mais naza mutu mona sala ka analyse c'est normal moi c'est normal na mona vidéo mo na sala analyse donc mais na komi suko limité bon soki na zongi liboso na bino eza pona demande na bino bobila danos ko suka boite telema loba continuer musala mais eza pasi bande konanga o bandaki komi na ba kende na ba 30,000 abonnés o bandi suna 1 2 3 et loko yoso ko bandela ka 0 ko bandela ka 0 elembisa ka moto en tout cas on a pesi dernière chance parce que na 2018 pas toko ta 2019 ba chaîne komaka na 18,000 abonnés ba ekufaka bobe moto akangisa chaîne wana na bisa bino lelo comme aveugle parce que nga na sala ka likambu te ke na pona ko bebisa via baninga na sala ka ngote bolanda maloba nga na lobaka bolanda musala nga na sala na zala ka nde na vérité mais lokola kongola lingi vérité te yango izo mema biso toujours na ba problème nazo comprendre pona ni bolinga ka vérité te pona ni bozo travailler biso na to travailler lelo boya ko kosela bata combat spirituel bakangi chaîne botika bata combat spirituel na kimia botika to yeba eloko nini eleka kuna ba pasi ni batu na biso ba mona bisengo nini batu ba mona mais botika kokosela bango makamuke bango bakangi chaîne na ngai te et puis bata komba bakotika laka kokanga chaîne te eza lelo te to bandi koloba mama olangitanga kufa ki to lobaki papa olangitanga kufa ki to yaki koloba likambo aksa sali eza ya mabe même bato komba bango moko balingi yango te ezo sala bango soni balingi yango te kaka bafana kwicho bazaka ke balangwa na bango bazanga kate bango kaka mutu bazokota mais ba oyo ba otama na principe Nzambe balingi yango te alors bango bakangisi chaîne te mutu akangisi chaîne YouTube base lokolanga kombo na ezali oyo kombo na iwana nazana ba preuve nyoso ezali quelque batupe na laksi bango ba preuve ba moni yango. Alors bande konanga na linge pena ko yebisa bino ke problème na zui yango wana donc na bombi eloko te na zalaki na ba sanction nanga mais soki ye kaka alongoli ya ye na komi sauver. Alors pourquoi ko sala ngote ki motema mabe ya nini mbongo ngo lokoso ya nini makambo lesegwe ko leka yaya makambo muso ko ya ki seta mususu nga mtu na banda ko filmer oya minene liswe ko ya yo pa ozana besoin image. Tout ça lisana keza nini ngai mbala liboso nazwa ka image pa Marie Laure na yoka pa bakanga te nazwa même image ya tata po na mona place bakanga chaîne na ngai te nazwa ba image ya Alimia na Belgique nazwa goute imagine mingi Alimia asala na ba IF fonge nazwa kango na osala ba analyse bakanga chaîne na ngai te ma mouvement yo zanani
Qui mutema mabe bozala kana motila ba église na bino tila ba tata na bino. Pourquoi boza ba mitema mabe boy kaka bomona kaka mbongo mamu. Mbongo kosana ngoni. Imagine yango zomona ngo nini okomi nani imagine les sego omonyango ezani. Yo quand biso toza incapable de refuta pe ba avion to keti na Afrique du Sud to kende ko interroger so kanzimi. Batu ba bengi yo ba femme sage ba mama sage ba bengi yo batu yo so ba bengi ba bi soko ningi mbongo ou bien ba futa soki ba kiodo ba mbongo na kisasa kunda parce que kiodo na camarade na ba mtu baza na chaîne ba mtu bazo manager chaîne na bazo linga mbongo balobi pesa ba mbongo chaîne ezonga ozo linga te poni motema mabe ya boyende ko mwasi oko futa yango na sina yebiso wana je te le dis. Parce que image wana ya yo ezalaki ke mutu nyoso soki ka nga mutu nazwaki yango mais soki otiki batu musu pona yo moko lobaki na munoko nanga batuna ki olobi ke bakanga ya Marie Lorte na ya Ken Piana te likam nazolo boye biango olobi na yebaki nanga sule baoba wana te mais l'air batuna ki ngai na lobi ba toucher Marie Lorte na Ken Piana te ba toucher batu ebele. Mais batona bazaki na problème na liboso te bazaki na sanction te ngalo kwa nazaki na sanction yangwana eye ko kanga chaîne mais problème ezate lokolo boy kolongolango nzambe ko sala justice na ye eza problème te na tikelio zwa YouTube zwa babone na ngaso ki 20000 okanti soki chaîne ekangami bakokende pa na yo zwa salela mais tozaka na sama bele soki ngai na sala ki o mabe et que il faut qu'on frappe ngai au boy ko frappe batu musuka nga parce que na ba chaîne batu mususu ezali ba nini wana eza ba vidéo wana eza mais pas nanga YouTube arraché à lobby que au lobby au lingité faut na zo sanction que vraiment Nzambe a mona yo o nazaki na ngoya koloba yango wana et puis c'est bon anniversaire en tout cas nazana ngane sengo. Bien sûr, na lelaki, na salaki moi souci, eza normal. Souci na ngezaki pona bino ba fan nanga. Bolinga romo nanga, to solo la bien, ngape na sepela romo na bino. Tango bokota ka ba live wana to sala ka pena na ambiance na biso. Mais bande ko nanga yi ezaka ka pasi, ko botama congolais, omona ki motema mabe na biso. Vraiment bande ko nanga boti kala malamu, vraiment na koyela bino li solo pe. Tozana ngona Belgique ndenge ndeko mobali awuti ko sauter na étage kuna akwei parce que moi si abengana ki na période wana ya babone ya Noël alors abondeli moi si aboyi azonge pa mama na ye akei komi boma akei komi boaka penza na immeuble ya mama na ye kola ki déjà azoke déjà dans les 64 ans atiki mama na ye na pasi ndeko mobali vraiment ezalakate. Paix à ton âme, mais il fallait se suicider. À tes si comme sous oye ko vana na pa maman nao, il fallait fêter ka bonne année anniversaire na maman nao et ko ça et pardon, au fêter Noël na maman nao. Et le gars ça les logo mokote, basi basé belé na mokili to boité, bana bazana ki olinga na mso fêter na banano. Et ça peut fin du monde té. Un Noël peut zapper le côté et ça n'a jour le la jour nyonso moi ça ko bengano pe ata les 2 ako bengano pa ata les 3 et ko ça loka passer et ça ka pona Noël té on a lina fêter Noël bande ko na to tika biloko wana mobile aboyo na Noël aboyo na bonne année aboyo na Pâques et ça ka lokola aboyo les 25 mai. Et ça, le corps boyo le 1er ce qui décembre, ce qui le 1er octobre. Jour nyo se pas nzambe ezandenge moko. Toti ka kotia ba samuro boyeke, po ba boyinga le 1er janvier comme le quoi problème. Ba boyo mobile boy ko melana o ko zala no le 25 décembre au monyango le la grave TTT. Biloko ane eza biloko moko ya pambala ezaka ba combo ba pesa mais eza o mobile boyinga na Saint Valentin allez OK komi boma moi c'est boyinga non bande konanga TV eza bo moko. Alors je vous love, abonnez-vous massivement soki ka 1000 abonnés koki ata lobby awa en tout cas to koti live na biso to continuer ba bazana ba témoignage ebele o ekatana ki to continuer bongo to kotala ye mamu aya kokata lisusu oyo. Et puis, na zui mayele confiance na motute, pardon. Mais mamouro, salinga, o boy na bengi yo to soloni o lingite. Vraiment, problème ezate. Nyo sonatiki na maboka nzambe na zamba kambebela o lobela ote. Continuez musala malamu, nzambe apabola yo. Love na bino nyonso. Bye. Bonne année. Voilà. Tomela na biso.